kauti na utu kolakisa bino kama mwa extra ya makambo oto zolo bela pona ba pasteur. Tango mo pasteur azana kati ya nini ya lingomba. Pasteur ifoto e baka ningi nini akosekombo. Te molandi makambo wana pasteur ya pasteur wana molandi yango ndenge ezali. Siko tango pasteur azalobiki alembi alingi atia mwana na ye. Boyoki siko ndenge mbeli wana ekota kaka ipo ya biso basi. Et ça c'est la même chose na makambo ya mbeli ya pasteur na biso des élis ya église na biso des élis. Parce que mbeli wana tango amoni bana basi baza ebele bafa marié amoni bana baza ebele il faut kaka mbeli wana ochiki mwasi na yo na nozona ina ndako. Ole okene kotia mbeli na nzoto ya mwasi no me okeko tia mbeli na basi ya bato. En tout cas vraiment pasteur. Est-ce que eza malamu ezali wana? Eza malamu te puisque lelo moni na mokili tozali tango yo ozosala mabe ozomona ke nga passer telemaki nazo diriger bato wana puisque yo komi ko diriger bato wana lokola bato na yo oyo osala bango. Mais yebaka ke bato wana baza bato na ote baza bato ya Nzambe. Bango bazoya kolanda ka liloba na Nzambe bazolanda yo te. Tango bazoya kolanda liloba na Nzambe baza na posa ba contribuer un plus na kati ya parole oyo bana kopesa bango. Mais tango yo bandisi ko kosala obandisi ko kokata bambeli na bavi na bango. Ukati bavili e bambeli na via bana ya mwasi wana. Ukati bambeli na via bana bafedele ba jeune bazala bakuna. Pasteur eza malamu te. Eza malamu te. Siko ndenge eza wana ngai tango na kufungula site ya Ziblamisu yango nazolo barabino. Ngai na kosala emission nazana batu ona koyamba. Ni sa papa spirituel o bana kubundelanga na ba prière. Mais tango ozomona ke bino na lobi vérité. Na sujet on a lobaki ya liboso bino bakomi koloba ote eza kaka passer dorisi na moto akomi kopesa passer dorisi abimisi makambo na bino ndenge nini ngatango nasalaki ba émission est-ce que natalaki ba émission nasalaki contact na papa Doris puisque émission tango moto asalaka eza teke eza ke moto moko boni moto akotina moto wana aloba non mais ngai nazo confirmer bino ngai na kosala émission live na passer Doris. Tango na kosala émission live na pasteur Doris makambo nyonso église na bino ezate kende pasteur Doris na mutayebisi na pasteur Doris ayebisi na eloko moko te puisque ça fait tango ya fumaki na ye akei na ye alukinda kuna ke kufala ke ko sala vie na côté mususu si lelo aza pasteur aza na église ne bozomona makambo na ye belé azosala ba miracle belé azosala na kati église bozomona ngo siko tango bino bolobaki ke o pasteur Doris azando siko bino bato malamu tala makambo zosala. Bino bato malamu makambo bozosala ekobo bozosala infidélité etake un pasteur bozosala infidélité pe kepete kaka na mwasi ya mundimi eza malamu te vraiment puisque totika kosala biloko ya bongo te puisque eloko yo kolinga pasteur basala oyo te mpona mwasi nome kolinga te keloko détruit faya bana siko eloko yo kotisi na kati ya ndako wana na ndako ya projet na mwasi na ye est-ce que yo produit mbuma malamu na kati ya ndako wana soit disant lelo tozo yo loba makambo bakomi ko défendre ba makambo na bino bako défendre makambo puisque omoni nga lelo na koloba ki nga lelo par exemple nazalaki na mobile puisque nazana mobile nanga nde nazosala émission ye pe apandwa nazoka puisque yebiki na usala musala nanga mukolo pe na kupresente bino ye akozala pe na moment o nano azala posa alanda ngote azokontrole na musala o nazosala eza bongo siko tango nga na kabwani na mobile nanga leno nga na kabwani na mobile nangai sima mobile wana komi kosala mamabe ngai sikona banda kuapuya ka mobile wana na siko makambu na ye na maboko na sens nini etake yo mwasi yango oza deja na mobile na yo pasteur wana aza deja na mwasi na ye tango bozalaki ensemble abalaka yo te puisque aconsidera ko teke oza mwasi ya bino te mais akiyoko bana mwasi misusu etake deja ndenge omona deja soko ozalaki konsika na kopesa yo oza mwasi lokola nga oza yaya oza moninga mwasi na kopesa conseil opesa soni ozokende ozosolola masolo bien te puisque nayebi teke mobali oyo oza na ye soki ayoki masolo oyo nga nazoloba yo ozodefendre masolo ya ex na yo ebima propre ebima penza trop sale ebima propre puisque pourquoi ko défendre ye yo il faut occuper makambo mobali oyo oza na ye ata kutu quelque soit soki bobota mais c'est normal
Pour défendre ma campagne, pour défendre vie privée à Moutouana, il y a ex naoté. Parce que tant que vous défendre, c'est que vous trompez pas biso na mokili, biso bato mokili, vous trompez pas biso, c'est que vous alaka. C'est que vous alaka, pour ceux qui vous trompez biso, exemple là monter, yango somo na keto omona ke, vous tambola na bosolo te boye bani makambo na bino o bozali, boye bi makambo na bino o bosolola, yango na vous trompez pas bato, vous trompez pas bato, bosolo ke amutola mtozo wa mutune poto to ko baboni ko kanga bato misto ba poka ba comprendre makambo na biso te. Eza bongo te. Eza madame to okoki ko défendre jamais ma paix parce que mutu a défendre ma paix za lokolo za avocat du diable. Parce que tango obime avocat du diable, eza les mêmes comportements ex na la sali, eza les mêmes comportements ko yo pour marcher kanango parce que eza normalité. Parce que on marcher na ba comportement parce que zo bima trop sale, oza moi si valeur à moi si batomba kate oza moi na moi si landa makambo na yo na mobali oyo za na ki. On a makambo ex na ozo tango zo défendre ngo zo lo ba zo beta peto na église ke ikoto bomba ngo koko bomba ngo kwani no kanisi lelo suki kutu yo lelo ngaso na boyi mutu na zamba kaka nzambe wa moninga ne mutu bimisanga na kwasa mutu musute nzambe ka mutu bimisanga boda suki nzambe akokende ko révéler kaka mutu moko boyi po ayeba makambo na po mutu na bimisa bino na kwasa ezala ka bongo po tika kokota ba compris o passer Doris. Oh boy, mutu moko bwasela kana adele, o pe kingani mutu alobi non, Roger ye moko azolo ba tous les vérités. Parce que eza makambo oyo ekoti sata koti na kati na ndaku na ye, azolo ba vérité pona kosunga ye. Eza normal. Parce que soki ezalaki ke makambo wana ekoyaki ya bandimi oyo baza na kati ya église. Na ndimi teke makambo wana bolingi kotika yango te, bolingaki bolobelango. Bolingaki bolobelango ba papa nyonso baza kuna. Parce que naibi ba papa oyo baza penza ba papa oyo naibi ke ba papa nanga o penza ngala binga bango ko ba se comportaka ba papa Freddy baza wana baza ba papa oyo ba se comportaka penza na ba famille na bango na kukila bango efanya ba papa nini ba papa matata baza wana ba se comportaka bien de moi sinaye moi c'est pas matata zande ko nga mutendela ngale no ko ba lelo apona na injurier moi c'est un dégonant bien injurier moi sinaye non wana eza likambo esilaka entre famille na famille parce que to bana nini kutu problème na bango parce que wana baza ba papa na bandi na lobaki en généralité pour na ba papa parce que bango baza ba papa mikolo ba koka kofongola miso parce que moto o ba pesa titre wa kipasser wana eza titre na été eza selon manipulation oya kota na kati ya kombo ko pesa parce que kombo passer za la kombo moko très lourd eza kombo moko très lourd il faut to yebaka signification qui passe quand on va bien se changer kombo qui passe il faut se comporter oyo va bien respecter les commandements nzambe oyo va bien kotambola na kobanga nzambe eza tiki tango yo soki ne kobonde soki ne kotia batimi okomi kotia miso na mabele ya mutu okomi kotia miso na masoko kolimi non teya mundimi a contribuer un plus ekosunga mundimi wana tango atambolaka mabe tango akoyoka mateya oyo ozoteya ye ekopesa ye meme abandi kopriaka te tango azolanda bamakambo na yo okomona lelo abandi kosambela nzambe eza malamu mingi ekozala mpe esengo mpona bino bapaster oyo bozoteya biso bozobimisa biso na banzela mabe tozokota na banzela malamu ekozala mpe esengo mingi yango wana bapapa ya eglise ya deseli nakomanke bino te nakotikaka mpe komanke bino te nazofungola nde miso soki ezikola misu ndenge bakongo baloba zikola misu bofungola misu toza na monde oyo eza na makambo ebele ifo bofungola misu bapapa na nga soki bozolanda nga bapapa oyo boza na eglise deseli bapapa nazosunga nde bino lelo lobi ekokomela bino aza na confiance ye moko na makambo oyo azosala puiske ntango akokaki wana ayebaki oyo asalaka eza lelo te po oyo ebimi nde eyebani ke asali mais oyo asala yango le passé boyebi te parce que tokobana koloba bavérité nyonso malé tokobana koloba yango tu bana koloba yango na sens te parce que bino bakongole kolobaka bolingaka koluka baproblème bolingaka koluka problème moto bato asa ekenda na ye atikala koloba na bino kutu ni o te abima na ye accepta nyonso oyo boluba yango wana siko balobaka la vérité finit par tromper yango lelo moni vérité nzambe oyo abande kosambela solo yango wana nzambe lelo abundele puisque abimisi bino na posa puisque okoki kosala ta meme 20 à 30 ans moto wana bino bosali
valeur na ye bosaliri ye puisque boyeba ke église wana na bino ntango bobimisa bafasi kashe na bino acceptaki yango abimaki na ye akendaki na ye lelo vérité elemi wapi nzokande ezalaki vérité bolingi bobimisa ye na kati ya église wana puisque bo bino bokontinue kosala bakosoma na bino bino kosala eza malamu te siko boni siko conséquence oyo lelo bino bozozwa baconséquence bino bozozwa lelo yango wana siko lelo bozozwa baconséquence siko bavérité ezobima oyo siko ntango bino bolobaki ke mutu wana aza mabe siko biso tokopesa réseau ti wana biso topesi partage réseau topesi partage réseau puisque nzoka nde tocomprendre puisque balobaka ntango likambo ebimi esprit de conscience ezongeli ebendi bamakambo nyonso ya kala erevele bamakambo ebele otie siko na pratique omoniki alobi ke bato o nde pasi kashe na bango ndenge ezalaki siko batitre oyo bino bozwi yango mpona ni botamboli na bosolo te batitre oyo boyelaki mpona ni botamboli na bosolo te mpona ni botamboli na bosolo te puisque eza normalité yango wana tozolobela yango ngai naza na problème na motu te nalingi bokotisa kombo ya bato na émission na nga te puisque zibula miso ezobanda kala te koto kofungola yango ouverture ifo tozala na papa spirituel ifo tozala na baporte parole na ngai ifo tozala na baconseiller na ngai bapapa Fredi baza wana baza bapapa oyo base comportaka mpenza na bafamille na bango na couple na bango efanda bapapa matata baza wana base comportaka bien ndeko mwasi na ye amote baa matata aza ndeko na nga mobetela nga lelo okobima lelo apo na injurie mwasi ya ndeko na nga ope na injurie mwasi na ye non wana eza likambo esilaka entre famille na famille puisque tokobanda nini motu problème na bango puisque wana baza bapapa na bandiki balobaki en généralité mpona bapapa puisque bango baza bapapa mikolo bakoka kofongola biso puisque motu oyo bapesa titre ya kipasiere wana eza titre na ye te eza selon manipulation oyo akotaki na kati ya kombo moko pesa puisque kombo aparte ezalaka kombo moko très lourd eza kombo moko très lourd ifo toyebaka signification ya kipaster ntango bapesi yo charge ya kombo ya kipaster il faut on se comporter il faut on se comporter oyeba mpe korespecte 10 commandement ya nzambe oyeba mpe kotambola mpenza na kobanga nzambe eza tiki ntango yo ozokende kobonde ozokende koteya bandimi okomi kotia miso na mabele ya mondimi okomi kotia miso na masoko ya mondimi non teya mondimi acontribue un plus ekosunga mondimi wana ntango atambolaka mabe ntango akoyoka mateya oyo ozoteya ye ekopesa ye meme abandi kopriaka te ntango azolanda bamakambo na yo okomona lelo abandi kosambela nzambe eza malamu mingi ekozala mpe esengo mpona bino bapaster oyo bozoteya biso bozobimisa biso na banzela mabe tozokota na banzela malamu ekozala mpe esengo mingi yango wana bapapa ya eglize ya deseli nakomanke bino te nakotikalaka mpe komanke bino te nazofungola nde miso puisque zibola miso ndenge bakongo baloba zibola miso ofungola miso toza na monde oyo ezala makambo ebele ifo kofungola miso bapapa na nga soki bozolanda nga bapapa oyo boza na eglise deseli bapapa nazosunga nde bino lelo lobi ekokomela bino okokoma tota okoba ngwana lobi na ngai bapapa nafingi bino te namanke bino te nazofungola nde miso puisque boza bapapa ndenge moko na bapapa na ngai boza bayaya ndenge moko na bayaya na nga nazofungola miso puisque likambo oyo ekwei ligoge lelo mpe lobi mpe ekokwela mpe puisque paster wana oyo bino bopesa ye confiance aza na motu azalaka na confiance na bino te aza na confiance ye moko na makambo oyo azosala puisque ntango akotaki wana ayebaki oyo asalaka eza lelo te po oyo ebimi nde eyebani ke asali mais oyo asala yango le passé oyebi te puisque tokobanda koloba baverité nyonso male tokobanda koloba yango yango nalobi otika passé tolisi azalaki me azosala mosala naye na ndenge ya bien azoteya naye na ndenge ya bien otika kotia bakombo ya bato na makambo oyo eza nango na ntina te puisque eza makambo oyo eza nango na sens te puisque bino bakongole bolingaka koluka baproblème olingaka koluka problème moto ya bato asi akenda na ye atikala koloba na bino kutu ni o te abima na ye asepta nyonso koluka yango na siko balobaka la vérité finit par triompher yango lelo omoni vérité nzambe oyo ye abande kosambela ya solo yango na nzambe lelo abundele puisque abimisi bino na posa puisque okoki kosala ata meme 20 à 30 ans moto wana bino bosali valeur na ye
prier puisque boyeba ke église bopesa bafase caché na bino acceptaki yango abimaki na ye akendaki na ye lelo vérité ebimi wapi nzokande ezalaki vérité bolingaki bobimisa ye na kati ya église wana puisque bobino bokontinue kosala babusoba na bino oyo bokosala eza malamu te sikomoni siko conséquence oyo lelo bino bozozwa baconséquence oyo bino bozozwa lelo yango wana siko lelo bozozwa baconséquence siko bavérité ezobima oyo siko ntango bino bolobaki ke mutu wana aza mabe siko biso tokopesa réseau ti wana biso topesi parter zolisi réseau topesi pase donc réseau puisque nzoka nde tocomprendre puisque balobaka ntango likambo ebimi esprit de conscience ezongeli ebendi bamakambo nyonso ya kala erevelo bamakambo ebele otie siko na pratique omoniki alobi ke bato one face caché na bango ndenge ezalaki siko batitre oyo bino bozwi yango mpona ni botamboli na bosolo te batitre oyo boboyelaki mpona ni botamboli na bosolo te mpona ni botamboli na bosolo te puisque eza normalité yango wana tozolobela yango ngai naza na problème na motu te nalingi bokotisa kombo ya bato na émission na nga te puisque zibla miso ezobanda kala te mpo tokofungola yango ouverture ifo tozala na papa spirituel ifo tozala na baporte parole na ngai to tozala na baconseiller na ngai tokozala wana tokofungola site wana bokomona bango tokopase bango bamikro bakoloba tutu ndenge tokobanda kosala émission na biso ndenge eza wana obanda deja kosabone deja puisque eza deja nango na youtube obandi kosabone deja obandi kosabone puisque ntango tokobanda ekozala kitoko mingi yango wana makambo tobandi kolobela yango yango wana na bandimi na yo te ozwana bandimi okanga bango en otage lokola gouvernement ya kabila na kishasa puisque kabila akanga deja bakongole na otage yo kozwa église mbo bokanga bango na otage non okokanga bato na otage te po bapapa na bana mikolo baza na kati église na baza bandeki na ole quand même efo opesa resto na bapapa na baza na église batika bandako na bango bayekola na mateya oyo bana kosala badésordre babuzoba na yo eza normali te oza mpe akriste na mwasi na ndako oza na mwasi ya ndako mwasi oza ne na ndako asalelaka o nini ntango omoni ke na moma oyo nano ozisi kosala vide paster soit déjà paster puisque nazopesa okomba paster puisque mpa nanga eza très lourd mpona pesa okomba paster na makambo oyo osali eza pesa très lourd ngai mokolo na koprononce kombono nde mokolo na koprononce kombono ekozala malamu puisque yebaki makambo oyo nyonso ya yo avant kutu ngai nayeba yango déjà France Belgique nde bakontaktaki ngai eloko wana efo naloba ya bino vérité France Belgique bakontaktaki nga mpona makambo wana oh mama dilo ofandi po makambo ezobima mponga naza na bacamarade partout France Belgique Londres Angleterre Amérique naza na bacamarade partout oyo nazwaka bamakambo ebele mpona bokanisa teke oyo bato église nde bazobisa makambo ebele bato église baza na bango bainosa tomoni likambo ntango osali yebaki ekopanzana kaka yebaki ekoyikeko ndenge nazosala émission oyo ebele bazotalanga bayebi nga te me bazotalanga bayebiki wana zibula meso wana la renomba ozomona ntango bazotalanga wana bazoyebanga siko bien mpe abiki la renomba mpe asalaka émission afungole émission ya zibula meso ekozala malamu eza teke nafungole émission mpona asalaka buzoba ube lelo bato babana kofinga ngaki bakomi kobenga na kofinga no soki bofingi eza nango problème te vi ezalaka bongo pe ezalaka positif na négatif ozomona yango wana tozolobela mpona paster eza kitoko te tosisi koloba sija pa grand titre na nkombo ya motu zokopose puisque bino bakongoli boposaka puisque kamonaki ke boza pa mpona ni botamboli na bosolo te mpona ni botamboli na bosolo te puisque eza normalité yango wana tozolobela yango ngai naza na problème na motu te nalingi bokotisa kombo ya bato na émission na nga te bino eza nazoloba vérité mpona finga bino mpe mpona nasambisa bakombo na bino non eza normal puisque ntango likambo ekoyi puisque nga mpe kozalaki kolobelaka makambo moko mpona sala ntango kozolobelanga vérité nanga mabe nanga oyo nazoloba na kochange te puisque mabe nyonso ezaka ntango moto asali ifo kolobele mpo akoka kochange lelo mpe nga nango kodekone na miso ya kamera na debone mais nasi napesi déjà telefone oyo ayebiki nga nalobi mabe abengi nga apesi nga conseil abiki ete ebenga kolobaka boye te ifo olobaka boye ozomona yango wana tozolobelaka makambo ya paster wana eza nango na problème moko te totika biloko wana paster ifo koluka kochange ntango lelo yo ti lelo olobelaka kutu osengaka kutu pardon na bandimi na yo te
biso bandimi okanga bango en otage lokola gouvernement Kabila akishesa parce Kabila kanga déjà bakongolais na otage yoko toi et puis okanga bango na otage non okanga bato na otage te oba papa na ba mikolo basana kati église na basa baleki na ote quand même il faut pesa avec na papa na basana église batika bandako na bango bayekola na mateya oyo banako bana kosala ba désordre ba buzo bana eza normalité oza plein Christ na mwasi na ndako oza na mwasi ya ndako mwasi ozane na ndako asalelaka o nini ntango omoni ke na moma oyo nano osisi kosala vite paster sadisa paster puisque nazopesa okomba paster puisque epa nanga eza très lourd mpona pesa okomba paster na makambo oyo osali eza mpenza très lourd ngai mokolo na koprononce kombo na onde mokolo na koprononce kombo na ekozala malamu puisque ntango bazotalanga wana bazoyebanga siko bien babiki la reine mba pe asalaka émission afungola émission ya ziklamisi ekozala malamu eza teke na fungola émission mpona asalaka busoba ube lelo bato babana kofinga ngaki bakomi kobenga na kofinga no soki kofinga eza nango problème te vi ezalaka bongo ezalaka positif na négatif ozomona yango na lelo basi ya paster bazosala ndenge nini yo oza mwasi ya paster po ezalaka ntango oza mwasi ya paster il faut se comporter etaki mwasi ya paster na exemple ndenge tomonaka tantine dodo mwasi ya paster doris ase comportaka ke wana mpenza aza mwasi ya paster puisque bamakambo oyo tomonaka ke basi ya paster mosusu basalaka bazokose comporter bazokende kobima na bandimi bazokende kosala badésordre bacomportement moko très bizarre nanu namonango te banda bazalaki a na mbongo parce que église ezeli na kota yango ntango nakota 2008 ntango naboti mwana bali na ye ntango église oyo ezalaki na halstete nakotaka wana bapaster dosi bayambanga na église na bango eza teke ngai nayebi paster dosi lelo te nayebe banda 2008 nayebana mpe na paster dosi makambo ya misala ozomona siko banda toyebani na ye bino bato kolobaka ki aza ndoki natikala komona kutata sinya ndoki te parceke ngai nakomisaka bandoki te napesaka mpe bandoki pouvoir wana te parceke ntango bino bozokende kopesa grand titre na nkombo ya motu zokopose parceke bino bakongoli koposaka eloko ya mabe se po kosalire motu siko ntango bino kosalire motu wana oyebi oyo ekoyela bino parceke nzambe nyonso oyo nyonso tosalaka awa ezongaka awa lelo osaliri ye lobe osaliri nga me yebaki biso nzambe oyo tosambelaka ye ndeko akozonisela bino retour na bino puisque ntango bino bozomibomba na mabe na bino me nzambe akomusaka bino na posa puisque nzambe akobundela kaka paster doris wana na mabe oyo bino boloba mpo na ye ya lokuta me lelo nzambe abundeli ye abimisi baverité nyonso na pwasa mpo mokili eyeba bino ke boza na bacomportement mabe bozotambola na vie ya malamu te bolingai kaka bozwa place wana mpo kosalire église wana parceke église wana ata lelo normal te nzambe akomi kobimisa bino na posa parceke ntango yo paster ozokende koteya mondimi pourkui kozala na habitude balambelo mpe biloko lie ozwi mpe lisusu ntango osisi kolia biloko ya bato na ndako oteya lokuta apres olandi susu masoko ya masi na kati ya ndako ya motu paster estce yo ntango yo ozofingaki paster doris asa ndoki yo nde moto oza ndoki po oyo yo osali yo nde moto oza ndoki puisque makambo oyo osali textuellement ndenge moko na ndoki puisque kolongola kutu te kolongola puisque oye kokotisa kindoki na kati ya famille ya roger puisque ntango yo obimi na roger est ce que roger asalaki mabe ndenge ainvitaki yo na mariage ya mwasi na ye asalaki mabe te puisque amonaki ke oza paster oza un frère oza bato ya mangala mpo osoutenir na makambo na ye ntango yo oke kosoutenir ye sikoyo yo ozwi kaka ndenge osoutenir omoni masoki ya mwasi wana nde eza malamu omoni elongi ya mwasi wana nde eza malamu ya yo oyo oza na ndako eza malamu te eza bongo te botika okende kobala basi ya bato botiaka bango na ndako mpo kokende kosala mabe na basi mosusu sibola miso karibu rafiki yango wana sibola miso na site na biso yango wana nazolobaka ozomona botika kobalaka basi ya bato boye kotia bango barido ndako puisque yo omimonike nalata veste wana mpona kena kosala busoba na bandako ya bato non tokoki kocontinue na bavie wana te puisque biso basi nde tobimaka bavictime na makambo ya mibali puisque mibali babimaka victime te na bapaster ebele bazosala babétise oyo esengeli ke yo paster ozokose comporte te biso tozomona bapaster ya solo est ce que bino
ngani susu na mwasi ya bato oyo ekobima lelo ki erougi omoni déjà 4 problème 4 bato oyo osala yango balobaka na vie place ozokende koluka mabe ekota na ndako ya moto obandako nyonso bakotaka te kosala mabe kusi okolinga lelo par exemple olinga kotushenga kambo oyo bapaster basalaka mais nzoka nde ozalaki no paster ya nini ya étiquette ozalaki vrai paster te en plus ntango ozosala makambo nayebaki oza na bafamille oza na famille oza mpe na bana eloko nini oyo okoproduit na kati na bana ozobebisa vi ya bana puiske mabe wana yo ozosala lelo mpe ete bato wana bakolakelo mabe me ekozwa te ekoya kozwa me bana yo eloko ozoyeba te nde yango wana puiske bamabe nyonso tosalaka toza na bana toyeba kose komportaka potango tozo kose komporte te oyo kosala mpo na bana lobi nango kozongela bana ye soki mwana moko aza motuka soki omoni kotina mwana moko bakomi kosala makambo moko ezanga ntina omoni mwana mosusu akomi koyiba mwana mosusu akomi komela masanga mwana mosusu akomi komela diamba ozomona bakonsekansi ezalaka ebele oyo ekoya kozwa mwana kotina mwana na nzela moko boye nzoka nde mwana azoya kosibir makambo oyo papa asalaka na mwana bato aza inosa mwana bato aza ange ayeki na mokili mpo avivre ke papa wana asunga ye na vi na ye ti na suka ti ndenge ya kokoma mokolo ti ya kosekomporte ti ya kokoka kosala vi na ye moko me yo papa ozosunga bango te ozokotisa bango na kati ya likili oza papa moko malamu oza papa moko malamu te posi okontribue eloko moko ya mabe na vi ya bana wana onga soki nazalaki ex femme na yo na oyo ozosala nakoki koapuye yango ata moke te puiske ntango nazo apuye yango nazolingaki mabe wana oyo ozosala ezongela bana na nga po bana na nga bakoka koadapte makambo ya mabe yo ozosala mpo bango basalaka yango non nako apuye yo ata moke te yango wana nana konsideraka ndoki te puiske nakoki okosa mpe esprit ya kindoki na kati ya ndako na ngai nano bandoki okosala ngama biso tozomona bapaster ya nani me bino banda bozwi adre eglise oye place ozokende koluka mabe ekota na ndako ya moto bandako nyonso bakotaka te kosala mabe posi okolinga lelo par exemple olingaka kotushenga me nzoka nde adre batushaka ye te ngai naza intouchable na miso ya nzambe soki lelo oyo ya kotushe ngai naza intouchable na miso ya nzambe yango wana omoni na ndako ya roger atambolaka na bosolo yango moni nzambe alingaki ke abimi mpona posa ayebaki paster wana ayaka na ndako na ye ayaka na motema mabe na kati ya ndako na ye obandi koya na motema mabe puiske oyebi ke ozalaka mbanda ya roger banda soki tuaza yo paster etaki okotaka baconvention okotaka bagene e priere okotaka banini bapeye osalaka tous les bamakambo oyo bapaster basalaka me nzoka nde ozalaki no paster ya nini ya étiquette ozalaki vrai paster te en plus ntango ozosala makambo nayebaki oza na bafamille oza na famille oza mpe na bana eloko nini oyo okoproduit na kati na bana ozobebisa vi ya bana puiske mabe wana yo ozosala lelo mpe ete bato wana bakolakelo mabe me ekozwa te ekoya kozwa me bana yo eloko ozoyeba te nde yango wana puiske bamabe nyonso tosalaka toza na bana toyeba kose komportaka potango tozo kose komporte te oyo kosala mpo na bana lobi nango kozongela bana yo soki mwana moko aza motuka soki omoni kotina mwana moko bakomi kosala makambo moko ezanga ntina omoni mwana mosusu akomi koyiba mwana mosusu akomi komela masanga mwana mosusu akomi komela diamba ozomona bakonsekansi ezalaka ebele oyo ekoya kozwa mwana kotina mwana na nzela moko boye nzoka nde mwana azoya kosibir makambo oyo papa asalaka na mwana bato aza inosa mwana bato aza ange ayeki na mokili mpo avivre ke papa wana asunga ye na vi na ye ti soki ezalaki bafrance belgique paster déjà église wana basibabazaka parceke omoni nga kutu nde napesaki bino chance mpo na boyaki baodongo barescasali baya bandumutu moso baeris baboyaki baya puiske ndenge ezana nazalaka bango na contact déjà puiske soki lelo nga nalobi ke wi lelo boya bango batambola bango partout babisi ezali batre ezali bakoyana bango na koindike bango ntina eglise puiske ava kutunga na indike bango pose bango baza babana mpo toakalaka koyebaka place eglise ezali puiske basololaka mpe na bato eglise na bino peut-être paster yo ozoyeba te
trop na papa na biso o embrasser au PC bam bisous à trop taraka yo ça déjà hein kali pour la fille déjà papa spirituel nangai papa Doris déjà na ebike déjà nazo lobaki to ko sala émission na yo à mois d'avril il faut que ça la émission to lobela makambo ko ezoleka na kati ya mboka na biso to lobela basije ebele lobela makambo ebele et to lobela ka makambo pasteur te mais to lobela pe makambo ebele o lususu ko bike to so ko mananta ko fungula basite na be zibula miso yango to lobela yango eza wana mama pasteur nazo lobela na komi ko chite eloko na mpeso ka conseil il faut que sunga mobali na kwa bi parce que mobali na yo ko kasuni mama so de futa kapena orgue pe futa mama zwa courage senga bandini pardon senga bolimi pardon et ça le kola yo sengi mobali no pardon ça le kola sengi ko bolimi to sengi c'est pour ça le mama benyo so auto sali nzambe ko bolimi sabiso uzomona siko na église wana il faut pas loka siko frère pasteur o ko fana na katwana ba mikolo bazali lelo soki bachata pa matata ekozala pe malamu lelo soki papa Fredi afandi ekozala pe malamu ba mususu na koloba pe kombola bango te pe koloba ke o bango ne beyebisanga makambo pasa pe eza pe malamu papa kinga eza pe malamu soki kotie bango deja na kati église ekozala malamu po bango baza bapapa bazokose komportaka bien bapapa Fredi bapapa matata bapapa mosusu na ye bakombola bango te base komportaka bien bapapa nini mobali ya grande au mois d'avril il faut que ça la émission to lobela makambo o ezoleka na kati ya mboka na biso to lobela basije ebele to lobela makambo ebele et to lobela ka makambo pasteur te mais to lobela pe makambo ebele o lususu o yebike to so bomba na ntango to fungula basite na be zibula miso yango to lobela yango eza wana mama pasteur nazo lobela na komi ko chite eloko na mpeso ka conseil il faut que sunga sunga mobali na ko ali parce que mobali na yo azoka sunga mama so ne futa kapelo orgue pe futa mama zwa courage senga bandimi pardon senga bolimi pardon et ça le kola yo sengi mobali na pardon ça le kola sengi bolimi to sengi c'est pour ça le bobo mobali na pour ça le bobo sengi mobali na pardon pour effacer nano si j'ai oyo tant que sengi pardon si papa na mama oyo qui titre qui passer nano ekoki na yo te mafana na unanda kutoche mabolo na se pour prier nzambe ala kisabiso ke yo oza penza passer na so ozomona to ko kusambela to tubela pe mama benyo so oto sali nzambe ako bakolimbisa biso ozomona siko na église wana il faut ba loka siko frère pasteur o ako fana na katwana ba mikolo bazali lelo soki bachata pa matata ekozala pe malamu lelo soki papa Fredi afandi ekozala pe malamu ba mususu na koloba pe kombola bango te pe koloba ke o bango po bango baza bapapa bazokose komportaka bien bapapa Fredi bapapa matata bapapa mosusu na ye bakombola bango te base komportaka bien bapapa nini mobali ya grande mobali ya elchamp aza pe ase komportaka bien po bango pe baza batu oyo baki kokoti mabondeli koprie bosali bote na bino bosali kotie nome pasteur moko puisque batiaka pasteur oyo moto se komportaka bien oyo aza mpe na couple na ye ponike bazalaka toujours uni esalaka bondo me bino kozokende kozwa motu moko boye oyo azokoaprie bino kozopesa ye lokumu wana oyo nzoka nde azolia bino azokata bino mbeli akataka bino mbeli na sese akataka bino mbeli na sese koyebaka te mpona libokoki koyeba teke lelo ndenge nazoloba boye petete abima akata bino mbeli na bana na bino motema na ye eza conseil ndenge nga nazoloba motema na ye eza conseil akata bana ebele bambeli na kati église wana na bajeune fille ebele oyo baza deja na mabala oyo bino boyeba te nazolobela bino vérité puisque j'ai des preuves nazolobela mpona salire ete nazolobela mpona sukula ye puisque émission nanga eza zibula miso otango tozoloba zibula miso tofongola miso makambo apase bazolwa puisque biso bama tomayaka bavictime yango wana nazoloba yo mama pase il faut se comporter il faut kotiaka mabondeli na se po osungaka mobali no place nyonso akokende akota na tentation te po tentation eto molimo ekobo ekotela ye te devaka yo mwasi fo osalaka mpona mobali na yo ntango oza na mobali no na ndako ozoprie place nyonso mobali nanga akokende akota na ekobo te ekozala malamu puisque mobali no ntango amoni
malamu soki tozovivre bongo ekozala malamu parceke ofandi naona mobali nawe mona bino nyonso kozokotia baprotection na vie na bino na vie ya bana na bino ekozala malamu yango na mama pase likambo yango kana nazalaki nango wana kopesa oka conseil ifo kotelema oza mama telema lelo toza vendredi. Secret